korobo kontoro kobo shikarabayanda raba. Ikaribahinda rabahike rebesheke ye korokonto. Undo robo yobakanta rabasheke reke ya kurabashinda raba. Riba baba bakanta korashe karabahinde. Inda riba ikorokonto robo shekarabaganda. Repa ikorokonto robo sherabayanda rabake. Kere kebe sheke ikorokonto robo shinda rabaike. Rabaya karashe karabakonto robo she. Riba indoro konto roko boshe karabakente. Inda riba ike rebesheke ye koro konto boshe karaba. Oh, nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Rebesheke ya kora kanta. Inda riba ike rebesheke ikoro konto boshe rabakanta. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Esprit du Dieu vivant. Père éternel, Dieu tout-puissant. Je te prie avec le Saint-Esprit. Je te prie, Père, au nom du Seigneur Jésus, d'en bénir ta parole. Enseigne-nous ce matin. Enseigne-nous ce soir. Que ta parole trouve une place dans nos cœurs. Et que nous puissions vivre les bénédictions de la Pentecôte. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Les bénédictions de la Pentecôte. Les bénédictions de la Pentecôte. Hier déjà, le Seigneur nous enseignait sur la première Pentecôte dans les livres de l'Exode, dans l'histoire du mont Sinaï. C'était juste une introduction dans laquelle nous avons vu que quand le peuple de Dieu a quitté l'Égypte au jour de la Pâque ou au lendemain de la Pâque, ils ont marché. Et au 50e jour, Dieu a eu un rendez-vous spécial avec eux sur le mont Sinaï. Dieu leur a donné sa parole. Alléluia. Amen. Et donc la première Pentecôte a été considérée comme le don de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu a donné sa parole dans de grandes manifestations de puissance. Amen, amen. Amen. Dieu a conclu une alliance avec son peuple. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Observez mes commandements. Observez ma parole. Amen, amen. Amen. Ce sont les premières significations ou les premières bénédictions de la Pentecôte. Mais c'est aussi la fête des prémices de la moisson. Amen, amen, amen. Amen. Les prémices. Amen. Amen. Et nous avons vu dans les livres des Actes des Apôtres qu'en ce jour-là de la Pentecôte, curieusement, au lieu que les disciples soient au temple pour célébrer la Pentecôte, ils sont ailleurs.
bango bazalaki epai mosusu mais en prière. kasi bande kosambela Et c'était le jour de la Pentecôte. yango nde ezalaki mokolo akitela molimo santo Et ils ont expérimenté des choses nouvelles à la Pentecôte. bango babikaki makambo ya sika na mokolo ya Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux tous. molimo na nzambe akitaki likolo na bango banso Ils se mirent à parler en d'autres langues. bango bakomaki koloba na lokota mosusu Il y a eu des manifestations bizarres, notamment un grand bruit. ezalaki na botalisami moko boye ya somo oyo etalisamaki na makelele ya makasi Et les gens sont accourus, attirés par le bruit. mpe makelele wana ebendaki bato bakende kotala Et nous verrons quand nous allons analyser cela, tokomona na ntango tokomanyola yango que les manifestations qui ont eu lieu dans la chambre haute ete babotalisami oyo elekaki na suku ya likolo sont pratiquement les mêmes qui ont eu lieu sur le mont Sinaï quand Dieu est descendu au jour de la Pentecôte. yango pendeza ya kokokana na oyo elekaki likolo na ngomba ya Sinai mokolo oyo nzambe akitaki na mokolo ya Pentecôte. Il y avait le feu, ezalaki na moto le bruit, ezali na makelele les tremblements de mpe terre. mabele koningana La Bible parle même d'un spectacle effrayant. bible ezoloba makambo oyo ezalaki mpenda kobangisa makasi. Amen, amen. Amen. Nous cherchons les bénédictions de la Pentecôte. tozoluka bamapamboli ya Pentecôte. Amen, amen. Amen. Et à la première Pentecôte, mpe na Pentecôte ya yambo Dieu a choisi un peuple parmi tous les peuples qui sont sur la terre. nzambe aponaki libota moko kati na mabota ebele ezalaki na se ya mokili Et il fait alliance avec ce peuple. mpe asalaki boyokani na libota yango. Ce peuple est appelé à témoigner de la grandeur de Dieu sur la terre. libota yango ebiangamaki na kotatola monene na nzambe kati na mokili. Amen. Amen. Nous avons aussi été enseignés biso mpe toyekolisamaki sur les prémices ou la moisson. likolo na mbuma ya yambo to ntango ya kobuka mbuma Il fallait qu'il y ait un temps pour s'aimer esengelaki ezala na ntango moko mpona kolona et un temps pour célébrer les premières récoltes. mpe ntango mosusu mpona kokembela oyo ezali bambuma ya yambo. Et qui a été sémé? mpe oyo elonamaki Jésus le germe. na nalonamaki yesu lokola nkona. Amen, amen. Amen. Et la récolte, mpe oyo ezali kobuka c'est l'église. eza eglezia. Et cette église-là, c'était les prémices, donc les premiers fruits de la récolte. eglezia wana ezalaki mbuma ya yambo ya ntango na bobuki Et la récolte continue. mpe kobuka yango ezokoba. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous célébrons des Pentecôtes chaque année. yango wana nde bambula nyonso biso tokembelaka mokolo ya kitela molimo santo. Et le Seigneur nous a enseigné kolo ayekolisi na biso que nous sommes le prolongement des jours de Jésus-Christ sur la terre. biso tozali baye oyo bazokomisa mikolo na yesu molai na se na mokili. Alléluia. Amen. Nous sommes les prolongements. biso toza baye oyo tozokolisa mikolo na yesu. Voilà pourquoi il a dit, tala ntina ya lobaki quiconque vous reçoit, oyo nyonso koyamba bino me reçoit. ayambi ngai. Voilà pourquoi la Bible déclare, tala ntina biblia etatoli tel il est, lolenge oyo azali tel nous sommes dans ce monde. lolenge biso mpe toza na mokili oyo. Alléluia. Amen. Tel il est, lolenge oyo azali tel nous sommes dans ce monde. lolenge toza na mokili oyo. Nous sommes appelés à manifester la stature parfaite de Jésus-Christ. tobiangami ya kotalisa lolenge oyo ebongi malamu ya yesu kristo. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu en ce jour-là tala ntina molimo santo ayaki na mokolo yango pour nous rendre capables de travailler comme Jésus-Christ a travaillé. ayaki mpona kokomisa biso na makoki ya kosala mosala lolenge moko oyo yesu asalaki. Alléluia. Amen. N'oublions pas tobosana te que tous les miracles que Jésus a fait sur la terre, ete bikamwa nyonso yesu asalaki na mokili il les a fait en tant qu'homme, asalaki yango lokola moto homme marchant selon la parole, moto oyo azotambola kolandisama na liloba, homme de prière moto ya losambo et homme marchant avec le Saint-Esprit. mpe lokola moto azotambola na molimo santo. Alléluia. Amen. Ils étaient en prière. bango bazalaki na kati na losambo Ils avaient reçu la parole du Seigneur. bango bazwaki liloba na nkolo Il leur manquait une dimension. ebandaki kozanga bango epimelo moko Et Dieu a envoyé son Saint-Esprit. mpe nzambe atindaki molimo mosantu na ye. Amen, amen, amen. Amen. Et pour ce soir, kasi mpo na pokwa lelo dans la même pensée, na likanisi obele moko à wana la recherche des bénédictions de la Pentecôte, na kolukaka mapamboli ya kitela molimo santu nous lirons notre premier texte tokotanga litangi na biso ya yambo. pour ce soir.
Na pokwa lelo Dans Jérémie chapitre 31. na mokande ya Yeremia mokapo na tukumi sato na moko. Jérémie chapitre 31. Mokana Yeremia mokapo na tukumi sato na moko. Et nous lirons jusqu'au verset 33. Tokotanga uta molongo na tukumi sato na moko kino tukumi sato na misato. Jérémie chapitre 31, le livre du prophète Jérémie. Mokanda na mosakoli Yeremia mokapo na tukumi sato na moko. Chapitre 31. Mokapo na tukumi sato na moko. Du verset 31 au verset 33. Uta molongo na tukumi sato na moko kino tukumi sato na misato. Alléluia. Amen. Ah, je bénis Dieu pour ces moments que nous passerons ensemble. Na pamboli nzambe pona batango tozo l'exelongo. Dieu s'est engagé à exaucer toutes nos prières. Nzambe azue kateli ya kopesa biyeno na losambo na biso nyonso. Verset 31, je m'en vais lire. Molongo na tukumi sato na moko na tangi. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ah, si vous n'avez pas trouvé, je vais attendre, comme ça vous avez le temps de souligner dans vos Bibles. Nous Nous ne sommes pas pressés. Comme ça, vous avez le temps de souligner, d'encercler, de travailler la Bible. S'il faut la salir, salissez-la. C'est un signe qu'il y a un travail qui s'est fait en vous. Je reprends. Jérémie chapitre 31, je reprends. Verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Alléluia. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Le verset 34 n'est pas pour tout le monde, c'est pour les serviteurs. Vous l'avez lu, pasteur Kaboulou, je vois vous lisez le verset 34. Hein? Bon, on va aussi le lire. C'est difficile de résister. C'est une église des servantes et des serviteurs. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Amen. Voici le jour viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Vous voyez? Ce texte nous renvoie à l'histoire du mont Sinaï dans Exode 19, 20, 21 et 22. Solo oto litangi oezo zongisa biso na bobimi oyebandi na mokanda bobimi mokapona libwa kinoko ke na tukomi bana mibale. Nous y reviendrons. Tokozongela yango. Amen, amen.
Amen. Il dit, je les ai sortis de l'Égypte moi-même en les tenant par la main. Alobi ngai moko na simba bango loboko pe na bimisaki bango na Égypte. J'ai fait une alliance avec eux. Na salaki boyokani na bango. Mais ils ont violé l'alliance. Kasi bango ba bebisaki boyokani yango. Alors que j'ai été leur maître. Nzoka ngai nde nazalaki nkolo na bango. Maintenant je ferai une nouvelle alliance. Kasi sika oyo na kosala boyokani ya sika. Non, une alliance nouvelle. Boyokani oyo eza ya sika. Amen, amen, amen. Amen. Une alliance boyokani nouvelle. oyo eza ya sika. Amen. Amen. Ici nous retenons une chose. Awa tozosimba eloko moko. La fête de Pentecôte Teke ya Pentecôte est une fête des alliances. ezali teke ya baboyokani. Des alliances. Ya baboyokani. À chaque Pentecôte, Na Pentecôte nyonso fait des nouvelles alliances ou des alliances nouvelles avec Dieu. sala baboyokani ya sika na Nzambe. C'est un temps d'alliance. Ezali tango ya boyokani. C'est quoi une alliance? Boyokani eza nini? Je prends une parole de Dieu pour moi Nazwi liloba moko ya Nzambe mpo na et ngai. je donne une parole à Dieu qui vient de moi. Napesi mpe liloba mosusu na Nzambe oyo euti epa na ngai. Je prends une parole de Dieu. Nazwi liloba ya Je Nzambe. la prends pour moi. Nazwi yango ekomi mpe ya Mais ngai. en retour, Kasi nsima na yango je promets quelque chose. ngai mpe nalaki eloko moko. Amen, amen. Amen. C'est une alliance. Eza boyokani. Dans la première alliance, Na boyokani ya yambo Dieu a dit, je serai votre Dieu. Nzambe alobaki na kozala Nzambe na bino. Je vous donne mes commandements. Napesi bino mobeko na Je vous ngai. donne ma parole. Napesi bino liloba na ngai. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. Bokozala na Nzambe mosusu te. Amen, amen. Amen. Pendant que Dieu l'a fait avec eux, Kasi ntango Nzambe asalaki na bango, quelques jours après, mikolo oyo elandaki, comme Moïse traînait sur la montagne avec Dieu, lokola Mose awumelaki likolo na ngomba elongo na Nzambe, le peuple s'est dit, on ne comprend plus rien. libote elobi tozososola eso eloko te. Peut-être que Moïse est mort sur la montagne. Mose akoki kozala esi akufi likolo na ngomba. Ils ont dit à Aaron, Balobi na Arona, fabrique-nous un veau d'or salela biso ngombe moko ya olo qui marchera devant nous. oyo ya kotambola liboso na biso. Aaron a accepté. Arona andimaki. Il a fabriqué un veau Ye asalaki ngombe wana en or, ya wolo mais qui n'a jamais marché. oyo atikala kotambola te. Mais le peuple a dansé pour ce veau qui ne marchait pas. Mpe libote bande kobinela ngombe wana kasi azotambola te. Dieu était non, qu'est-ce que je veux dire? En intimité, en dialogue avec Moïse sur la montagne. Nzambe azalaki na lisolo penza ya bozindo na Mose likolo na ngomba. Dieu se fâche. Nzambe atomboki. Il dit à Moïse, est-ce que tu entends les bruits? Alobi na Mose ozoyoka makelele wana. Il dit, oui, j'entends des gens chanter, Api crier. nazoyoka bato koyemba mpe koganga. Dieu dit à Moïse, Nzambe alobi na Mose, ton peuple que toi tu as fait sortir d'Égypte, libota na yo oyo bimisaki na Ejipito. ils se sont choisis un autre Dieu. Bango bami poneli Nzambe mosusu. Moïse dit à Dieu, non, Mose alobi na Nzambe te. c'est ton peuple à toi. Eza libota ya yo. C'est toi qui l'as fait sortir. Yo nde obimisaki bango. Et ils ont discuté, vous trouvez ça dans Exode 32, vous pourrez lire à la maison. Babendanaki bongo okomona yango na mokanda ya bobimoka mpona tuku misato na mibale. Tout le chapitre Exode 32. Wana okotanga mokapo mobimba ya mokanda ya bobimoka mpona tuku misato na mibale. Ils ont discuté. Bango babendanaki penza na maloba. Dieu dit à Moïse, descends. Nzambe alobi na Mose kita. Et Moïse descend en colère, Pe Mose akitaki na kanda. mais avec les paroles de la loi écrites sur les tables de pierre. Kasi akitaki na maloba ya boyokani oyo ekomamaki likolo na libanga. Avant de descendre, Yambo ya kita. il dit à Dieu, calme-toi. Alobi na Nzambe zela nano Parce que moke kitsa motema. Dieu a dit, Nzambe alobi je vais les exterminer tous. na kosilisa bango nyonso. Tous. Bango nyonso. Ils ont choisi un autre Dieu. Bango baponi Nzambe mosusu. Ils ont oublié d'où je les ai tirés. Bango babosani esika wapi nga nazwi bango. Moïse dit à Dieu, Mose alobi na Nzambe calme-toi de ta colère. alobi kita nano na kanda na yo. Et Moïse descend avec les tables de la loi. Mose bongo akiti na mabanga wana ya Il voit mibeko. comment les gens dansent devant le veau. Tango ya kiti amoni boni bato azobina liboso na ngombe. Même pour Dieu, vous n'avez jamais dansé comme ça. Alobi ata po na Nzambe no bobina boye te. Une parenthèse. Litamba pembeni. L'endroit où tu dois le
mieux danser, c'est d'abord pour Dieu et à l'église. esika oyo sengeli kobina malamu eza nano na mpo na nzambe mpe kati na eglezia En tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana nzambe si ici tu danses 100%, soki awa ozobina na 100%, ailleurs tu peux danser 80, 70, il n'y a pas de libande problème. okobina 80% to mpe 70 eza nango mabe te. Mais si ici tu danses 20%, kasi soki awa ozobina noka 20%, et ailleurs libanda 100%, kuna nde 100%, tu te mets en conflit. wana okoti na matata. Amen, amen. Tu te mets en conflit. okoti na matata. Moïse s'est fâché. Mosa Et tomboki dans sa colère, mpe na kanda na ye il a fait tomber les tables de pierre akweyisaki mabanga wana qui se sont cassées. yango ebukanaki. Vous voyez? omoni Lui qui a calmé la colère de Dieu n'a pas pu calmer sa propre colère. ye oyo akitisaki kanda na nzambe akokaki te kokitisa kanda na ye moko. Il se fâche. Il atomboki prend le veau d'or, il les broie avec un marteau. ye azwi ngombe wana ya wolo abuki yango na marteau Il les jette dans l'eau. abwaki yango na mai. Et il dit ceux qui sont pour l'Éternel qui boivent cette eau. abiba ye oyo baza mpo na yawe bamela mai oyo. Et il y a un enseignement. eza na malakisi. Moïse a vu les serpents qui étaient venus de son bâton, du bâton d'Aaron, avaler les serpents des magiciens. mose amonaki oyo ezali nyoka biutaki na nzete ya arona komela banyoka ya bamagicien Ceux qui sont pour l'Éternel qu'ils boivent. oyo baza mpo na yawe bamela. Et il dit peut-être alobi ntango mosusu que l'Éternel pardonnera. ete yawe akolimbisa. Une parenthèse. litamba pembeni Comme c'était de l'or. lokola ezalaki wolo. L'or, quand il est broyé, wolo soki bafini yango quand il devient très fin comme une poudre, soki ekomi penda lokola putulu, quand on le jette dans l'eau, soki babwaki yango na mai il devient un liquide tout rouge. yango ekomaka mai moko pende ya motani. C'est comme s'il cherchait eza lokola bande koluka une réconciliation par le sang. boyokani na nzela ya makila. Mais ici, kasi awa c'est le sang d'un taureau qui n'a pas de vie, d'un veau qui n'a pas de vie. eza makila ya ngombe oyo eza na bomoi Il te. dit peut-être que Dieu pardonnera. alobi ntango mosusu nzambe akolimbisa. C'est dans Exode 32. eza na mokanda ya bomimoka mpona tuku misato na mibale. Voilà pourquoi Dieu dit, wana nzambe alobi je traiterai une nouvelle alliance. nakosala boyokani ya sika. Mais cette fois-ci, abi mbala oyo dans le cœur. ekozali na kati ya Qui motema. peut briser les tables de pierre qui sont dans ton cœur? nani yango akoki kobuka obiteni ya mabanga eza na kati ya motema na yo. Si tu dois les porter, soki okoki komema yango un jour les tables vont peser. mokolo moko kokomela kilo. Si tu dois les porter, soki okoki komema un jour yango tu peux t'énerver et les briser. mokolo moko okoki kotomboka mpe obuki yango. Mais si c'est dans ton cœur, kasi soki eza na kati ya qui peut motema les briser? nakoki kobibuka te. Dieu change de stratégie. nzambe abongoli mayele esaleli. Et je veux l'alliance dans le cœur. alobi nalingi boyokani kati na motema. Alléluia. amen. Et je vais inscrire ma loi mpe dans le cœur. nakokoma mobeko na ngai na kati ya motema. Parce que ce qui est dans le cœur est à toi 24 heures sur 24. oyo eza na kati ya motema na oyo eza mpo na yo ntango nyonso mikolo nyonso. Mais ce que tu as en main, tu peux l'oublier quelque part. kasi oyo eza nango na loboko na okoki kobosana yango esika moko. Ce que tu as en main, on peut te le voler. oyo eza na loboko na oyo bakoki koyiba yango. Mais ce qui est dans le cœur, kasi oyo eza na motema qui peut te le voler? nani akoki koyiba yango. Qui peut te voler le salut qui est dans ton cœur? nani akoki koyiba yo lisika oyo eza na motema na yo. Qui peut t'arracher Jésus qui est dans ton cœur? nani akoki koyiba yo yesu oyo aza na motema na yo. Qui peut détruire les alliances que tu fais dans ton cœur? nani akoki kobebisa baboyokani oyo ozosala na kati ya motema na yo. Je suis allé trop vite, hein? kembako. Amen, amen, amen. amen. Dieu dit, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. alobi kokokana te na boyokani oyo ngai nasalaki na batata na bango. Et il l'avait violé. bango babebisaki yango. Mais j'ai fait une nouvelle, non, une alliance nouvelle. mpe nasali boyokani oyo ya sika. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. nakotia mobeko na ngai na kati na bango. Je l'écrirai dans leur cœur. nakokoma yango na kati ya motema na bango. Et je serai leur Dieu. mpe ngai nakozala nzambe na bango. Et ils seront mon peuple. mpe bango bakozala libota na ngai. Alléluia. amen.
Et verset 34, c'est une parenthèse pour les servantes et les serviteurs. kasi molongo ya tuku misato na minei eza litama pembeni mpona basali ya basi mpe ya mibali. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Oyo akolakisa lisusu to koyekolisa molingami na ye te, Ni celui-là son frère en disant, to mpe oyo mosusu wana na ndeko ne mpona koloba connaissez l'Éternel. yeba yawe. Ça signifie quoi? Elingi koloba nini? Ils auront le discernement. bakozala na bososoli, Ils auront le discernement. bakozala na bososoli, Ils sauront reconnaître l'action de Dieu. bakozala na makoki ya koyeba mosala na Nzambe. Ces jours-là, ils ont dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. mokolo wana balobi na Arona salela biso Nzambe moko azotambola liboso na biso. Aaron a fait un veau Arona asalaki ngombe en métal. ya libende. Alors, je crois que si vous et moi nous étions là, Na banza ete soki yo na ngai tozalaki wana, on devait dire à Aaron, mais quand est-ce qu'il va commencer à marcher? tonga toloba na Arona awata kotambola tango nini. On allait observer le veau toujours dans la même position. Komona ngombe kaka lolenge moko wana telemi Il ne bouge pas. azoningana te. Malgré ça, Atako bongo ils ont cru que c'était leur Dieu. bango bandimaki ete eza Nzambe na bango, Ils n'avaient pas le discernement. bazalaki na bososoli te. Maintenant, vous aurez le discernement. kasi ntango bozala na bososolami À partir de votre intérieur, kowuta na kati na bino, vous saurez reconnaître ce qui est de Dieu. bokoka koyeba oyo eza ya Nzambe. Même si ça paraît bizarre, vous aurez le temps de discerner. C'est de Dieu. ata ozososola ngo malamu te, kasi kososola penza ete yango eza ya Nzambe. Vous serez rendu capable de dire, ici, ce n'est pas de Dieu. ososola mane kopesola makoki ya koyeba ete oyo eza ya Nzambe te. Et tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Pe bango nyonso wuta ya mwana moke kino mokolo oyo elobi yawe. Car je pardonnerai leur iniquité. Po etengana kolimbisa mabunga na bango, Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. pe na kokanisa lisusu te na ntina ya masumu na bango. Cette phrase signifie Liloba oyo elingi koloba que c'est une bénédiction qui viendra après l'œuvre de la croix. eza lipamboli oyo koya nsima ya mosala ekulusu. Car c'est le sang de Jésus qui efface tout péché. Po ete eza makila na Yesu nde eza kolongola masumu nyonso. Voilà pourquoi il a dit, oh, ces jours-là. Tala ntina lobi ete na mokolo oyo wana Donc ce sont les jours après que Jésus ait payé le prix du péché. eza mokolo oyo nsima ete Yesu awuti kofuta talo ya masumu. Amen, amen, amen. Amen. C'est un temps d'alliance. ezali ntango ya boyokani. Fais des grandes alliances. sala baboyokani monene. Cherche une parole de Dieu. luka liloba moko ya Nzambe, Saisis-la simba yango et engage-toi envers Dieu. pe yo mipesa pe liloba mosusu epa na Nzambe. Amen, amen. Amen. Hey, alléluia. Nous retrouvons la même pensée dans Ézéchiel chapitre 36. tozomona likanisi moko wana kaka na mokanda ya Ezekiel mokapo na tuku misato na motoba. Ézéchiel chapitre 36. Kana Ezekiel mokapo na tuku misato na motoba. Nous lirons du verset 26 au verset 30. Tanga uta molongo na tuku mibale na motoba kino molongo na tuku misato. Ézéchiel chapitre 36. Kana Ezekiel mokapo na tuku misato na motoba. Versets 26 à 30. Uta molongo na ngwa tuku mibale na motoba kino molongo na tuku misato. Les bénédictions de la Pentecôte. Pamboli ya kite na molimo santo. Des alliances nouvelles. Baboyokani ya sika. La révélation dans le cœur. Emoniseli na kati na motema. Le discernement. Bososolami ya mozindo. Alléluia. Amen. Des alliances nouvelles. Baboyokani ya sika. La révélation dans le cœur. Emoniseli na kati ya motema. Alléluia. Amen. Et le discernement. Pe bososolami penda ya mozindo. Ézéchiel 36, verset 26. Mokana Ezekiel mokapo na tuku misato na motoba. Molongo na tuku mibale na motoba. Je crois que vous avez trouvé. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé
et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et les produits des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Hey, alléluia. Amen. Des paroles qui annoncent des bénédictions de la Pentecôte. Maloba oyo ezokosakola mapamboli ya kitela molimo santo. Alléluia. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nakopesa na bino motema ya sika. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Nakotia kati na bino molimo ya sika. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Nakolongola na nzoto na bino mitema ya libanga. Et je vous donnerai un cœur de chair. Pe nakopesa bino motema ya mosuni. Quelle est la différence entre un cœur de pierre et un cœur de chair? Bokeseni eza wapi kati na motema oyo eza libanga na motema oyo eza ya mosuni. Un cœur de pierre est dur, Motema ya libanga eza makasi. incrédule. Wana motema ekenze. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'un cœur de pierre? Tokoloba Sans lisusu pitié. nini? Motema oyo ezangi mawa. Sans émotion. Motema moko pene eza na mawa moko te. Un cœur de pierre. Motema ya libanga. Je vous donnerai un cœur de chair Nakopesa bino motema ya mosuni. qui sait exprimer des émotions, Oyo ezotalisa oyo ezokoka koyoka. qui sait changer de direction quand la direction choisie était mauvaise. Oyo kobongola nzela tango amoni ete eponaki nzela ya mabe. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui, même quand ils sont sur une mauvaise voie, malgré tous les conseils, ils persistent. Eza na bato mosusu ata soki aza na nzela ya mabe atako bapesi etoli ye akotikalaka wana. Je crois que vous en connaissez, non? Na banza ete oyebi bango. Des gens qui, malgré l'enseignement, ils restent toujours dans la même position, figés. Bato wana atako malakisi akotikala kaka bongo akoningana te. Le cœur de pierre. Motema ya libanga. Mais un cœur de chair Kasi motema ya mosuni est sensible aux différentes directions que l'esprit peut donner. yango ezala na bopepele kolandisama na lolenge molimo aza komema. Alléluia. Amen. Sensible à la nouvelle direction. Aza na bopepele na nzela ya sika. Amen, amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit peut dire, va maintenant de tel côté. Molimo santo alobi ne kende siko ngambo boye. Non. Habité. Nous avons toujours fait comme ça. So salaka boye. Toujours. Kaka boye. Pour rentrer à la maison, c'est toujours la même route. Ezaka nzela Comme moko. ça. Kaka boye. C'était un raccourci. Eza nzela mokuse. Il te dit contourne, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Abi baluka po ete liboso eloko mo eza matata te. Kaka boye. La sensibilité. Bopepele. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Obi pona nzambe alobi bongo. Parce que la sensibilité est une clé pour marcher avec l'esprit. Po ete bopepele eza fongola pona kotambola na molimo. La sensibilité Bopepele est une grande clé pour marcher avec le yango eza Saint-Esprit. fongola monene pona kotambola na molimo santo. Amen, amen. Amen. C'est une grande clé. Yango eza fongola monene. Amen. Amen. L'esprit te conduit selon ta sensibilité. Molimo azotambusa kolanisa na bopepele na yo. Si tu es dur, Soki oza makambo makasi tu apprendras par les échecs. yo okoyekola na bakokakemaka. Mais si tu es sensible, Soki oza moto na bopepele tu éviteras beaucoup d'erreurs par ta sensibilité. okoleka libanda ya kokakema na nzela ya bopepele na yo. Un cœur de chair signifie un cœur sensible. Motema ya mosuni elingi koloba ete motema oyo eza na bopepele mpenza. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Ce sont les bénédictions de la Pentecôte qui sont annoncées. Mapamboli ya kitela molimo santo. Et Dieu va plus loin. Nzambe akokende so mosika. Verset 28. Molongola tuku mibale na Non, mwambe. d'abord verset 27. Yambo nano molongola tuku mibale na sambo. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Biete na kotia molimo nanga kati na bino pe na kosala ete bino bolanda malako na ngai. Le cœur de chair sait obéir facilement au Motema Saint-Esprit. ya mosuni yango etosaka pena na pete molimo mosanto. Le cœur sensible. Motema oyo eza na bopepele. Les ordonnances de Dieu. Malako na nzambe. Les ordres de Dieu. Mitindo na nzambe. Je peux te dire, attention, Yo lo bano keba. évite telle personne, prends telle route. Yo
boya moto boye kende nzela oyo. C'est un ordre qu'il donne. Eza mitindo ya pesi. Et Dieu fera en sorte que nous soyons rendus capables d'observer et de pratiquer ses lois. Nzambe akosala ete tokoma na makoki ya kosalela pe kutya misala oyo ezali mibeko na ye. Verset 28. Molongo na tokombe na mwambe. Alors, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Yosika boko vanda na mboka onga na pesa ki na batata na bino. Comprends cette phrase comme tu peux comprendre. Sosola liloba olo lengo ndiko sosola Il y a yango. un héritage à récupérer. Kasi eza na libula moko ya kozwa. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Boko vanda na mboka onga na pesa ki na batata na bino. Vous serez mon peuple. Boko jala libota na ngai. Et je serai votre Dieu. Pe ngai na kozala nzambe na bino. Parole d'alliance. Liloba ya boyokani. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Ngai na kokangola bino na bambino na bino nyonso. Écoutez la phrase qui suit. Yoka liloba o elandi. Il dit, j'appellerai le blé Na ko benga o ezali mbuma ya blé. et je vous multiplierai. Pe na ko yikisa bino. J'appellerai le blé Na ko benga et mbuma ya je vais blé. le multiplier. Pe na ko yikisa yango. Ça signifie que tu n'as pas le blé. Eni koloba ete yoza na mbuma ya blé Mais te. moi, je l'appelle, Kasi nga nazo benga yango. je le multiplie pour toi. Pe nazo yikisa yango po na yo. Qu'est-ce que tu n'as pas? Nini yango za na yango te. Il va l'appeler, Ako benga il yango. va le Pe multiplier. ako yikisa yango. C'est une parole de prospérité Eza liloba ya bofuluki. parmi les bénédictions de la Pentecôte. Kati na mapamboli ya kite na molimo santo. Alléluia. Amen. Il dit, j'appellerai le blé. Abina ko benga mbuma ya blé. Comme tu n'en as pas, Lokola yo jana yango je vais te. l'appeler. Nga na ko benga. Et quand il viendra, Koya. je vais le multiplier. Nga na ko yikisa yango. N'oublions pas, Kobosana te. la Pentecôte, Pentecôte. c'est la récolte. Eza bobuki. Un blé, un grain est semé, Mbuma moko elonami. il meurt, Yango ekufi. alors il se multiplie. Na bongo nde ko yikisama. Mais s'il ne meurt pas, Soki yango ekufi te. il ne se multiplie pas. Ekoyikisama te. Il y a beaucoup à dire. Mingi ya koloba ezali. Dans ce que Dieu donnera, Na oyo nzambe akopesa. n'oublie pas de s'aimer. Kobosana te kolona. Dans ce que Dieu te donnera, Na oyo nzambe akopesa na yo. provoque la multiplication. Yo tumbola koyikisama. Amen, amen. Amen. J'appellerai le blé. Na ko benga mbuma ya blé. Non, toi tu n'as pas besoin de blé, tu les manges quand? J'appellerai l'argent. Na ko benga mosolo. Je le multiplierai. Ah! Na koyikisa yango. Si c'était leur richesse, Soki yango ezalaki bozwi na bango. la nôtre aujourd'hui c'est l'argent. Lelo eza mosolo. Dieu appelle Nzambe l'argent. azo benga mosolo. L'argent vient à toi, Mosolo ye pa na yo. Dieu le multiplie. Nzambe sika ayikisi yango. Comment? Boni. Il peut te pousser à lancer une petite affaire Akoki kotindika yo banda mosala moko moke. qui donne des millions. Oyo epesi ba À million. faire ceci selon l'esprit, Ya kosala boyena monzela donne des molimo millions. eboti ba million. mais le capital est venu de Dieu. Kasi mbongo yo bandeli ewuti nde pa na Nzambe. Le capital est venu Mbongo de yo Dieu. bandeli ewuti pa ya Nzambe. Il dit j'appellerai le blé, Seigneur mais- appelle l'argent. Le blé, non, appelle l'argent. Mosolo nde ya. Alléluia. Amen. Et multiplie l'argent dans mes mains. Yikikisa mosolo na maboko na ngai. C'est ce que Dieu veut dire. Yango ande o Nzambe alini koloba. La Pentecôte est une grande fête. Wana Pentecôte za teke monene. C'est une fête de changement. Eza teke moko ya bambongwana. De changement. Ya mbongwana. C'est à partir de la première Pentecôte Eza kobanda na Pentecôte ya liboso. qu'ils ont commencé à enlever la mentalité d'esclaves qu'ils avaient en Égypte. Nde babandi kolongola makanisa ki bowumbo bazalaki nango na Egypto. Bon, ça c'est pour demain. Wana eza pona lobi. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu dit, toujours dans les versets 29, Na molongo ya tukumi bale na libwa. et je ne vous enverrai plus la famine. Pe na kotindela bino esusu nzala te. Qu'est-ce que cela signifie? Nini ngi kolakisa? Si Dieu n'envoie pas la famine, Soki Nzambe akotinda so nzala te. s'il y a une famine, Soki nzala ezali, c'est une attaque. elingi ozala bitumba ezali. Je vais me lever. Na kotelemela yango. Ça ne vient pas de Dieu. Ewuti na Nzambe te. S'il y a un échec, Soki kokakema ezali, c'est une attaque. elingi kobeza bitumba Ça ne ezali. vient pas de Dieu. Ewuti epa na Nzambe te. Combat alors. Bunda sika. Il a dit, je n'enverrai plus la famine. Abina kotinda esusu nzala te. Je n'enverrai plus les échecs. Na kotinda esusu kokakema te. Je n'enverrai plus la honte. Na kotinda esusu soni te. Non. Te. Mais par contre, verset 30, Kasi nzoka, wana totangi na molongo na toko misato. je multiplierai le fruit des arbres Na koyikikisa bambuma ya banzete. et le produit des champs. Pe bambuma ya bilanga.
Il y a beaucoup à dire. Les arbres et les champs. mingi ya koloba ezali banzete pe bilanga. Les investissements à court terme, à moyen et à long terme. Pe mosolo okoti na mosala moko pona ngonga moke, pona mangonga obakisi, pe pona ngonga molai. Les bitekuteku, les légumes, les amarantes. Bitekuteku. Bandunda. Ça pousse en quelques semaines. Yango ebotaka mbangu mbangu. Mais pour qu'un arbre commence à donner des fruits, Kasi pona nzete bando kobota mbuma, il faut un certain temps. esengeli kotikela yango tango. Investissement à court terme, Wana kotia mosolo pona tango à mokuse, moyen terme, pona mwa tango mwa molai moke, à long pe terme, pona tango pena le molai. tout produira. Kasi nyonso wana ekobota. Le tout produira. Nyonso wana ekobota. Ah, vous êtes là? Boza wana. Alléluia. Amen. Je multiplierai le fruit des arbres. Nakoyikikisa bambuma ya banzete. Tu peux dire à ton voisin, j'ai des arbres qui doivent porter des fruits maintenant. Okoyebisa moto apena nazala banzete oyo esengeli bota J'ai des bambuma. arbres qui doivent porter des fruits. Nazala banzete oyo esengeli bota bambuma. Maintenant, je vais construire dans ces terrains-là. Sika oyo nakotonga na mabele wana. C'est un arbre. Mabele wana Il doit porter des fruits. esengeli bota bambuma. Je vais faire des appartements. Je vais Nakotia construire. appartement. Je vais construire. Nakotonga. D'où viendra l'argent? Mosolo kouta Il api. va appeler l'argent. Akobenga mbongo. Il va le multiplier. Akoyikikisa yango. C'est ça la Pentecôte. Yango ande kitela molimo santo. Ah, c'est la fête de la multiplication. Yango eza teke ya koyikikisa. Un Jésus est mort, plusieurs sont là. Yesu moko akufi kasi mingi baza wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Tes champs vont produire. Babilanga ne kobota mbuma. Ça paraissait mort, Ebande kotalisa maloko le kufi. mais la vie est revenue. Kasi bo moye zongi. C'est Dieu qui donne les fruits. Eza nzambe nde azopesa mbuma. Les fruits, ce sont les résultats. Bambuma yango eza bambano. Tu n'as pas perdu. Yo bungisi te. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, Nakoyikisa o ezali bambuma ya bilanga pe banzete. afin que vous n'ayez plus la honte de la famine, l'opprobre de la famille parmi les nations. Po ete bino boza yesu na soni ya nzala te kati na mabota. On s'est trop moqué de toi pour la pauvreté. Baseki yo mingi na ntina ya bobola. Dieu dit maintenant ça s'arrête. Nzambe alobi sika o esili. Tu n'auras plus la honte parmi les frères et sœurs. Yo koza yesu na soni te kati ya bandeko mibali pe ya Il basi. dit non, c'est fini. Esili. Il n'y aura plus la honte. Soni kozala lisusu te. La honte de la famine. Soni ya nzala. La honte de la pauvreté. Soni ya bobola. La honte de la précarité. Soni ya kozanga nyonso. Dieu dit ça s'arrête. Nzambe alobi esili. Que quelqu'un dise Amen. Moto moko aloba amen. Encore Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Hey! Alléluia. Amen. Ce sont les bénédictions de la Pentecôte. Yango wana eza mapamboli ya kitela molimo Nous santo. devons moissonner. Tosengeli tobuka mbuma. Nous devons moissonner. Tosengeli tobuka. Tout doit changer. Nyonso sengeli bongwana. Des alliances nouvelles, Baboyokani ya sika. mais les résultats dans tout ce que nous entreprenons. Kasi bambano na yango na maso tokosala. Alléluia. Amen. Mais la question est toujours la même. Kasi motune eza kaka moko wana. C'est tellement difficile. Eza pena pasi. Comment faire? Boni boni kosala. Zacharie, Mokana Zakaria. chapitre 4. Mokapo nango ya minei. Zacharie, chapitre 4. Zakaria mokapo na minei. Versets 6 et 7. Molongo nango ya motoba pe molongo na sambo. Zacharie, chapitre 4. Kana Zakaria mokapo na minei. Versets 6 et 7. Molongo nango ya motoba pe molongo na sambo. Comment cela va se faire? Boni boni yango kosalama. Comment devenir riche? Boni boni kokoma mozwi. Comment la honte partira? Boni boni sonye J'ai kokende. déjà fait des alliances avec Dieu, je ne vois pas les résultats. Ngasi na sala baboyoka na nzambe kasi nazomona bambano te. Comment aurais-je des résultats? Boni boni na kozwa bambano. La question est posée. Motuna yango etunami. La réponse est donnée. E yano pe pesami. Zacharie chapitre 4, versets 6 et 7. Mokana Zakaria mokapo na mine molongo na motoba pe molongo na sambo. Alors, il reprit eux et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à la présence de Dieu. Car ce n'est ni par la puissance,
ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant la présence de Dieu? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce pour eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment toutes ces choses se feront-elles pour toi? C'est venu par la puissance, ni par ton intelligence. Mais Dieu qui a parlé, il dit cette affaire sera traitée par le Saint-Esprit. Celui qui a promis nous montre celui qui va réaliser. Il dit j'ai promis, mais c'est à lui de le faire. La montagne est devant toi, mais la promesse est donnée. Elle sera aplanie. Alléluia. Amen. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. C'est par l'Esprit de Dieu que ces choses se feront, que ce miracle arrivera, que la honte partira, que cette guérison entrera dans ton corps, que de la pauvreté tu deviendras riche. Dieu te donnera des terrains. Il te donnera l'argent pour bâtir. Il te donnera un nom. Mais ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Esprit est entré dans l'affaire. La chambre haute. Dans la chambre haute, la promesse était là. Mais il fallait qu'il vienne dans l'affaire. Il fallait qu'il entre dans cette situation. C'est ça la Pentecôte. Il va appeler le blé. Il va appeler l'argent. Il créera une situation pour que tu aies de l'argent. Et cet argent va se multiplier. Il va créer une situation pour que tu sois connu. Et les gens qui te connaissent vont t'élever. Il va créer une situation. Il va créer une situation. Il va faire quelque chose. C'est Dieu qui appelle le blé. C'est Dieu qui appelle le blé. C'est Dieu qui appelle cet argent-là. Il donnera des fruits à tes arbres. Chaque travail que tu feras produira beaucoup d'argent. Même un petit travail apportera beaucoup de résultats. C'est l'Esprit qui le fera. Ce sont les bénédictions de la Pentecôte. Dieu a annoncé. L'Esprit vient l'accomplir. Rabaya korokonto indariba ikerebeshe ekorokonto roboshanda raba ikerekebe. La honte s'en va. La honte s'en va. La pauvreté est vaincue. Le chômage est vaincu. Oh, tu ne seras plus locataire. Aïe 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 aïe. C'est fini, tu n'es plus locataire. Tu n'es plus au bas de l'échelle. Non. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit dit Adonai. Par mon esprit dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande maladie? Qui es-tu, chômage? Qui es-tu, célibat? Qui es-tu, stérilité? Tu seras aplani. Tu seras aplani.
Tu seras aplani dans un grand bruit. Dans un grand bruit. Voilà pourquoi il y a eu le bruit dans la chambre haute. C'était l'acclamation des anges. Barabakonto robosherele hey karabakanta rabashike ribahindo robokonto undo rokoboshe ika ribahinde rebe enda ribaiko korokonto roboshe karabahinda ribahike eke rabayakora konto undo roboke ribaibe rebebe kente kurabashanda rabake rekebe sheke yakura bashanda raba inda riba indo rokonto undo robo konto kurabayanda raba esheke bekente kuribahinde ribahike rekebe she yabaraba konto undoroboke ekarabashekerebe ikeriba indorobo okorokonto korobo shekarabagenda rabahikerebe iriba ibashe indariba hindo ondorokonto rokoboshe keriba ikerebe kerabake kerebe yekorobokonto ikariba indorobo rabaya karabashaka rabakonto robo shenderiba indariba ikerebeke ekorokonto robo sharabashanda rabahide rebeke rebekente rebekonto kuriba babasheke rebe ekarabakanta rabashinda raba ekerebeko roko boshenda rabayiba rabakonto ribeberebeke indaraba babakanta erabaya shaka rabakuroboshe ikaribahinde indorokonto ikorokonto ikorabashaka rabagenda rabashinda raba indo roboshe keriba hindo rokonto roboshe karabakanta rabashira bahike reke rababa bashanda indo robokonto ikorokonto ukoroboshika bakenta ibarabashe ekorobokonto inderebe keriba ibarakonto roboshe karabagenda rabashike rebebe kente rebekorobo undo rokonto ukorokonto yabarabakanta ikarabake ekorobo konto robo shikarabakenta irebebebekente indorokonto indorobo ikariba ike ikarabaganda rabasheke rebe korokonto korobokonto robo sheke rebe indariba hiberebeke keriba hibarakonto robokonto robo shindaraba erabayakanta ikorokonto indorobo sherebe riba ikaraba yakanta rabasherebe rebeke iriba ikorokonto robo sherabakente rebe rabaganda rabakonto ikorobo shekerebe ikariba hikereba shekarabakura bashanda ibarabakente indariba hike ikorobokonto robo shira bahinda raba yabakente yabarabakente indoroboko indariba iyakariba ikorobokonto robo shere bekente rebeshe indarakaba sheke ikarabakinta riba hikeriba indoroboko rokoboshe rabayanda rabasheke rebekente ikorobokinta rabashe bebe yekereke rabashaka rabagondo undaraba baba sheke rebe indariba ikorokonto robo shere rebekente rebe kurabashe rabayakanta endarabayakonto yeberebeke rabakonta rabasheke rebeke iriba ikorokonto rokoboshe keriba indaraba indariba ikente indorokonto rokonto ukorokobosheke indariba ikarabasheke rebeke rabaya sheka okorokonto roboshe rabahinda rabahika rabakonto robosheke rebeke iriba ikorokonto robosheka bakenta yabarakanta rabasheri bahiko unto ribaike ikariba ikarabashaka korokoboshe karabahinda herabayabako undaribaike ikaribahindo indorokonto ikoribaike ekerebeshe ikarebashekanta ikorokonto robosheka rabahinda rabahike rebesheke ribahinda rabaka kerebeyeko ondorokonto ukoriba sharabayabake kerabaikarabakonto okoriba hike sheka ibakanta ekarabashenda rabahiba ribahindo robo okorokonto robo yebashe ribaba indariba inderebe ekerebeshe yabakorokonto robo shika rabagende rebeshe rebebeke kuriba hinda riba hiba ikente ibarikonto robo shera bahikarabakanta rabashaka rabakonto robo shere iriba babashe
Eyeberebeke, Ibarabako, Undorokonto, Ukorokobo Shekaraba, Hindaraba, Yakarakaba Sheka, Hindariba, Indorokobo Shekariba, Hikerebe Sheriba, Ikorobokonto, Roboshikaraba Kente Rebe, Iribebe Rebe Kente Rebe, Korokonto, Rokobo Shekaraba Kanta, Eya Baraba Kente, Ikoriba Hike, Ekorokonto, Indariba, Ekerebeshe, Ekeraba Shakaraba Konto. Eka rabashike rebeke, iribaike rebeshe, eyaka rabashenda raba. C'est un temps de miracles. Tous les miracles sont possibles. C'est un temps de miracles. Tous les miracles sont possibles. Tous les miracles sont possibles. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Réclame un miracle maintenant. Une intervention miraculeuse. Miracle. Avec précision. Avec précision. Il donnera des fruits à tes arbres. Tes champs produiront. Il appelle le blé jusqu'à toi et il le multiplie dans ta main. Il te guérit de toute maladie et toute infirmité. Il fait de toi une famille riche. Une famille très riche. Il fait de toi une femme, une personnalité respectable. Il fait de toi un homme respectable. La honte est ôtée. La pauvreté est finie. Il te donne un nom. Il donne un nom à tes enfants. Oui, ce miracle est grand. Ta postérité marchera dans la richesse. Ta postérité marchera tête haute. Aucun ennemi ne peut te renverser. Dieu a ordonné la bénédiction. Demande un miracle. E karabakonto koboshelebe hindariba hindariba ikerebeshe rakanta rakabashe karaba indo robokonto. Attention maintenant. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Son esprit est sur toi et quelque chose va se faire. Son esprit est sur toi. Son esprit est sur toi. Son esprit est sur toi. Et quelque chose va se faire. Quelque chose va se faire. Quelque chose est sur le point d'arriver maintenant. Il y en a qui auront des miracles instantanés maintenant. Instantanés maintenant. Maintenant. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Que ce miracle entre dans ton corps. Dans ta vie, quelque chose doit se faire. Attention, Colette, sur les balcons là-bas rapidement. Frère Didier, il y a un cas. Traitez le cas s'il vous plaît. Oui. Oui. La grâce
Grâce sur grâce. Ngolu likolo na ngolu. Grâce sur grâce. Ngolu likolo na ngolu. Oh, renforcer les équipes. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Ngolu likolo na ngolu. Grâce sur grâce. Ngolu likolo na ngolu. Grâce sur grâce. Ngolu likolo na ngolu. Riba ikoro konto. Grâce sur grâce. Ngolu likolo na ngolu. Grâce sur grâce. Ngolu likolo na ngolu. Sharakabakoto. Iriba ikerebeshe. Yanda riba ikorokonto roboshe karabaganda rabashike riba inderebe. Eke reke yakura bashanda. Enda riba ikorokonto. Kuraba sheka ikonto roboshanda riba ikerebeshe. Sheka ikonto robokonto roboshika rabagende rebeshe rebekente rebekiri bikinti. Kiribikinti ribiko robokonto robo baba bashaka rabagende rebeshe. Ikariba hinde rebekerebeshika ikorokonto robosheka bakanta rabashira bara. Inda rababa kerebekere sheke ikeribe ikoro shorokonto roboshika rabakanta raba. Erebe ikoro sheke yabakanta. Iraba yakarasheka raba. Konto e riba hibereshi hallelujah inda raba hikeribe ye konto hallelujah inda raba kanta hallelujah 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 hallelujah. Il ne mourra pas pauvre, il ne mourra pas pauvre. La richesse commence, la richesse commence. Elle ne mourra pas pauvre, elle ne mourra pas stérile, elle aura des enfants. Elle ne mourra pas célibataire, elle va se marier. Sherike basheke yakura bashanda rabakenta rabake keriba hinda ibaikere besheke iko okorobo kokokoshe barabashaka iyana bashara bahinda raba ike rabakoroko roshe baribahinde rebe ke iko ya barakanta rabasheke rebe gondo uridi yiki ribishi kerike besheke yakura bashanda raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Gloire, 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 alléluia, gloire à son nom, alléluia, 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 grâce pour grâce, grâce pour grâce, grâce pour grâce, alléluia, grâce pour grâce, alléluia, alléluia, grâce sur grâce, alléluia, alléluia, grâce sur grâce, alléluia, riba babaché, i konto roboshe, i karabakinta, i barabaché karakonto, alléluia, grâce sur grâce, grâce sur grâce, alléluia, grâce sur grâce, alléluia. Oh, ma fille, entre tes mains, je repousse la maladie, l'envoûtement de la sorcellerie au nom de Jésus. Et Shakabakanta, Hikariba Hikerebe, et Shirabayanda raconte. Alléluia. Merci Seigneur.